Merci Nabiso sur Bandeko Balandi, Bisika Bozwami, na chaîne Nabino, Bopona, KMB News, Kinshasa Nabiso, na likanisia mona mboka Jimo Kende Ndebola na information. Bolobaki nanga ki tozo kaote, tozo mona ote bo benga ebele partout. Nazo souhaiter na nos condoléances nanga na famille Bungisi papa Nabiso, papa Otsudi na quartier Mbudi, na veni Nguya na terminus Mbudi wana tozo la kondo papa Stani. Otsudi wa bokola biso nyonso muto akosa te ki aleka wana te na souhaiter pe na libota na biso otobungisi ya Michel Bonzeka na famille ya CG Bonzeka otozolela ya Michel Bonzeka lobi enterrement lobi mardi na zo souhaiter bandeko nyonso o babungisi pe milimo na bango na bandeko nanga ya Goma na landi discours chef de l'état pour na maweza na este na Goma na bandi lele Michel za malamu et Michel za bien tolobaki vérité za vérité beaucoup za information solo ba congolais na lina lo balelo boy na saba émission banda na banda musalo nde na zongeli TV na ko bisabino ke ba congolais tolingani te za makambo bela ko bisabino mais émission lelo titre nango ezali Fati 2025 soki na lobi Fati 2025 bisika so bozwami bomituna bosala ba analyse Fati 2025 pona nini tozo linga social mais tolobaki mona mboka kamba mboka mais loko ekamwisinga kulutu moko aza sage aza bazobenga ndenge balingi mais lobi na lande émission na ye alobi na bato na émission na ye ya babola alobi alandaki kuna pona social nenyo sacré mais loka social ezate abimi poasa ba œuvre politique na ye a soutenir population soki bolingi na tanga kombo na otanga soki pe ayoki na émission ya babola ki na tangi kombo alinga porter plainte loka alobi procureur ya république afingaki na likanisi ya Noël Chani ya motion ya Noël Chani nda porter plainte parce que alors afingi Noël Chani afingi procureur ya république mais na zakuna te parce que mokolo moko te président Antoine Tshisekedi Tshilombo afinga kangisa moto ngana lebisa ba congolais lelo na ba to tourner page te banda président Félix a côté na pouvoir nani akufi nani babomiye nani bakangi illégalement nani babriske na ndako na babotole lupango tozana ba huissier de justice neza na poto botoli moto lupango huissier de justice akati likamba zongisi pauvre lupango nae pauvre zate moto akufa mobola anti valeur mais lelo na yo comprendre que papa na biso émission babola na kotanga kombo nae alobi bo alobi alanda kuna social ezate ya mabenda nae mokolo moko aleka na émission moko alobi lokola aza membre akomi député national na bana nae na bana basi na mibali alobi aza moto FFF na émission moko alobi na likamba mabunda babeta bambata toza wapi dédoublement toza wapi tozokende wapi toza na posaka ko dribbler population réveillez-vous makambo bakomi ko informer biso pona ko intoxiquer biso pona ko ina chef de l'état soki ba porter en plainte ba émission on ezali ezala ba machine bato ba enregistrer ngo toko samba par rapport ya ko inoptiser bato pokulu to wana lobiki gouverneur ville à Kinshasa premier citoyen ville avabuka marché central chef de l'état ayebi yango za kuraza première institution ya mboka oui alobi premier Pierre a composé za chef de l'état na boite mais alobi premier citoyen ville à Kinshasa a oui tombé parce que zando wana babuka na ordre chef de l'état na boite mais ce chef de l'état peut ordre qui va améliorer zando bien ba réflexionner yango ce misale zo tambola te ezaka likamba chef de l'état te na bandi ko comprendre que tozolia mbonga bato mais tozo sunga peuple congolais te peuple congolais lobi bomona na tamboli ne bola na vidéo lelo lelo za le 14 bolandinga na lobaki lobi na maluku na lobaki na kinkole na lobi na badara soki problématique eza chef de l'état eza lokuta ndenge français Mobutu obaka il y a pas de mauvais troupes ce n'est que mauvais chef te troupe ezo salaka mabe à tout le temps dédoublement na pesi bino ndakisa Noël Chani obazo finga lelo alobi boy na niveau États-Unis na niveau bamboka ebele pour na kosima magistrature suprême il faut sala mona mboka mabene za wapi Noël Chani
mabene eza wapi soki aza candidat président ya république nde tozofinga tozoloba ye mpe soki bolobi aza nationalité américaine nde bolakisaki na babilili mais asauve biso bacongolais te nayoki mwana Moïse Katumbi azali député na Zambie bo soki mwana oyo azowelela aza président candidat président ya république na 2023 mwana aza député na Zambie bo papa oza président na RDC neni bacongolais naza kointerpelle conscience na biso so bacongolais tozwi président oyo azosepela meme tosololaka na ye bomoni na Goma ezosala ngama président ya république akei na Goma akonsole Goma baoccidentaux bazalaki wana discours eza clair bongo soki topedre président ndenge wana eloko ezala biso population tozala console sociale tozotambola nango bamituka ezotambola awa malgré toza na embouteillage parce que service ya baroulage ekufa APCR mais mosala ezosalama ministre ya transport ayebanaka te alobaka te mama bazali babaka mpo akota na bureau il faut basala audite na bureau akota déjà bureau environnement eza sali te bokende na pompage bokuta pompage na soto moto wana libulu ebandi na ebanda na manzenge ekuta pompage eza makasi ngai moko oyo natamboli bakulu na bazokisi nga partout bozomona mutu na maboko na olongo ya chemise te bokomona yango bachef de localité esika nakende kosala baémission na Lutendele mwana chef de localité aza kuluna abriskenga bakangaki barenseignant na ye tobimisi bango parce que mpo na bolingo ya Congo chef de localité azosala discours contre chef de l'état or ya localité azali liso chef de l'état même na institution ya Lumumba même à Kasavubu même à Musée Laurent même à Joseph Désiré Mobutu chef de localité azali moto azobatela population mpona kopesa litoyi ya mokonzi ya mboka ya liboso nde tozobenga chef suprême chef de l'état mais chef de localité à Lutendele asalaka musique ezobeta na localité na eti 23 heures soki tembe ezali bato aner bokanga ngai tokende bo espionner eloko nazoloba ndeko na ngai moko azala chef de localité à Don Bosco ce chef de quartier azoloba veki faci mboka ezotambola te mais azoka salaire bisika mibale abanaye na mbudi wana aza mongo ndeko na nga bokilo na nga mais aza chef de localité en même temps aza agent à DGI azwa mbona na DGI mais akangamaka na localité na mbudi azosala mosala na Don Bosco osala mosala toza wapi mais baninga bazoluka misala yo oza na 3 postes yo moko bato bazwa misala ndenge nini nga na lei peuple congolais ezala un jour lokwa na Somalie nazosenga nazointerpelle conscience na bino nazosenga conscience esala un jour eza na Somalie chef de l'état mabene eza wapi tomoni na discours azoloba na Goma makambo alobi esalinga mawa bapose baquestion na bajournaliste bandeko na bapanzisango chef de l'état azobata biso mpona covid azoloba mpona vaccin azoloba ke na bafrontière tozala vigila meme na babisi bandeko na ngai fo tozala na kashine eza teke so oza na kashine ndenge bato bafayolo balobaki kobeire na biloko na bango ya science te chef de l'état aza na science wana te tozoloba mais eloko ezali papa ya ndako soki amoni ke bosoto eza na ndako akosala salongo ndenge chef de l'état alobi esalinga mawa alobi makambo ya Goma discours ya Goma bandeko na nga à part président Kondo Maréchal Mobutu azala bitumba ya Shaba akendaka deuxième président eza président Félix nazoloba likambo ba tribu te tokomi na guerre ba etinie ba tribu te ba congolais tolingana lobi na ke na bibwa ndeko moko echo mwana ya solo azosala mpona Félix na azosala baserke azokaba na nsima Dream wana en face alobi nga nazala moto ya MLC nakoma moto ya président Félix kombo na ye Carle aza kombo azwa mais eza kombo Carde echo cardinal echo bazobenga ye wana na nsima ya balabala ya prince na ngambo ya Dream Carde echo alobi nakoma mwana ya Félix nakoma ndeko ya Félix parce que président Félix alakisi biso état de droit nake elobi lisu na nganda sese esika mwana mboka komanda Raoul azokamba bayambinga komanda Raoul ye wana komanda shi tozalaki na ndeko na nga na bosa na ye te balobi tosala délivrance mpo na mboka Roger Baka tozalaki biso to na bibwa wana non président Félix aza na likambo te tango nalandi ndeko moko azalaki na finance apporte ndeko na biso ya média bosolo ya politique plainte mais makambo yango ndenge biso bacongolais toyebaka makambo yango te kulutu nanga Fayulu aza wapi na opposition ya mabe
tango balobi que 30 personnes bazwaka mbongo à Congo nalandi partout na DGI retard à 4 mois na DGD pesika lora batumona abandaki kosa réforme bazozwa te parce que toujours carence ya mbongo toujours carence maintenant otolo bafuta ba fonctionnaire de l'état te soki équipe ya batumo bazwaka 50 000 dollars par mois esika nyonso azali bafuta l'état ndenge nini ba fonctionnaire de l'état tosala marche te mpona bato wana ndenge nini ezalaki ntango ndeko matata mpo azali kokamba ntango alongwe ministre moko azalaki na kotanga kombo te ya mesana kofunda bato na l'état nalobi bajournaliste nyonso tosoutenir bosolo ya politiki na likambo wana ndeko na biso na kotanga kombo te tosala mpe bamarche adénonce vérité bo mabe eza wapi adénonce oyo bazali kosala na mbongo ya l'état bafuta bafonctionnaire de l'état naleki na mama yemo banouvelles unité nyonso bazwi mbongo te pendant 8 ans basala kobe mosala bakenda kobe présidence afuta mbongo nana afutaka ye eza charge ya chef de l'état aza na charge ya union africaine bandeko na tosuka chef de l'état tosunga ye nalobi bamarche esengeli kosalama na moment ou bien na likanisi moko na Brazzaville partout basalaka marche soeli mpe mati to sikre mati oyo ya biso ezalaka ndeko Fayulu Lamuki asali montage na butu asali marche oyo aleki na sepela na likanisi ya mwana mboka Chilombo faci beton interpellé président Augustin Kabuya mpo na ndenge bandeko na biso tosala na bango bamilitaire DPS to baparlementaire debout eza mabe te papa so amoni mabe eza na ndako to mobulu akoyeba ndenge nini kooriente bana eza te ke alobi DPS ekufi nde bato bainterprete ndenge bandeko ya top Congo bazolobela wana eza koinoptize bango bacaractère na bango mpo bayina Etienne Tshisekedi nani président Faci Beton mwana incarné ya papa mais arédiquer conscience ya bamilitant ke olie basala violence ya mobeko to kobebisa mobeko mais a interpellé président azokamba secrétaire général Kabuya Augustin ayeba koencadre bana EDPS mais lobi te ke bana EDPS baza ba violent te so bamoni mabe meme nga na makila papa Etienne Tshisekedi mokolo moko te na sala adhésion na parti moko songolo na kamba ba parti na sala me na sala adhésion te na botama na makila EDPS na lobi ba congolais to bosa na page te le peuple d'abord président Félix Azan Likambote na lobi Faci 2025 émission nanga ya 1 mois Faci 2025 na lobi Faci 2025 Félix Tshilombo Antoine 2025 soki na lobi bokotuna na ba émission bokomelanga bo s'abonner 2025 ezate ke bozela social ezo banda kala te social eza bomi tukeza eza na nzela eza social mais loko eza la paix se gagne soki toza na ba divergence na ba langage politique toza na ba guerre politique guerre d'esprit tokotonga te ndenge na landaki ndeko aza ko attaquer bato po na kulutu Gentini Ngobila aza elima mabele aza kulutu nanga aza mokonza mabele so na lobi elima mabele aza mokonza mabele ya ville capitale bakoki kolongo illégalement te ata ba motion les ba pétition mais bakotala so sa musala na ye Gentini Ngobila mbaka elima mabele azali mona mboka fils majeur ya pays a chargé nationalité te so musala ezo sala mate bako attaquer mais so ezo salama to sala musala na ndenge ya likanisi ya mboka musala kende liboso nde to sengaki lelo nazane sengo mais nazali na mawa ntango chef de l'état a lobby discours na pesinga mawa ntango na tali discours a Goma e pesinga mawa mais to tika ba guerre d'esprit to tika ba attaque ya ba FCC ya ba nini kashi ya ba nini te ya ba lamuka ya ba telema bongama ba en positionnement politique yozo kende koliaka de gauche à droite dédoublement eza malamu te balobi papa libumunene oza na position nini émission babola to classé musala na biso ba journaliste kende liboso parce que journaliste aza moto informer la population ezali lokola yoza noko likambo kwa na ndako ya mona kasina obi ko bongisa ngote te eza malamu te olobi obimi po na social ezate état de droit en socialité vérité zo bimeza en socialité to tika biloko wana na bi Faci 2025 soki bolanda kinga eza malamu mais na lobi boy bato baza na présidence botika obimisa ba information o eza na kata cabinet chef de l'état parce que yango ezo tonga mboka te soki mokonzi mboka sa préparation moko pona ko remplacer mokonzi moko bobimisi remere epanzaka mboka songi
eza malamu te. Napesi papa na nga Soumani Mbote esika azali Général Soumani, papa na Jean-Pierre Bongwangele mokonzi ya kimia, mokonzi armée ya kimia Jean-Pierre Bongwangele. Napesi pe ya Longaboni Benjamin esika aza kokanga ba punzi ya mboka babomi ya mboka bazokata bato kingo o bazotuta to lokinga na kata ya kingo. Papa na biso ya Longaboni apesi Mbote Benjamin esika ozali na lobi boy soy ba congolais tozali ni na monela biso ba voisin bazamboka muke bo biso mboka monene ba minere to na kita to lingana po Congo kende liboso bato nyonso balandaki nga na pesi bino Mbote partout bisika bozwami. Papa Michel Okuli na bibwa ozobi ozapo na fachi parce que ozali na IDPS ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Papa Michel Okuli tozana bino ensemble. Mama Germaine Inye Lokilo mama Lokuli papa na ngai na bosani bino te. Papa na Sébastien na bibwa wana commandant Gilles bolobi po na fachi kulu ne sili wana soki bolandaki nga zapo na papa Timothée Kaemba salaki na réalisation na ye na coordination ya toujours Jimou Kendi na caméra Hervé Nzaka nde tokutani naza plein mais loko na oseka na ba congolais bolobi bokesu premier azana mboka kota te en Europe abebisi bisika nyonso tango asambi alobi aza muto aliboma basangana na ete tozala ini na président Félix 2025 bokomona réalisation to banda ko lokana social ciao tokutani mikolo koya KMB News.